ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ est le number one. ABC One, Jésus-Christ est le number one. Merci Nzambe Mokeli. Merci Nzambe oya pesi biso pe mana mukole poto sala émission na biso lisusu femme sage moi sina boanya. Merci pe na bambote belé et pas maman Chantal. Merci pe na mbote et papa Osé bango soko na États-Unis. Vraiment balandi na ngai na ebiete boza ko sepela parce que lelo to robeta lisolo ya malamu oyo ko sala ke mitema na bino esimba na lisusu. Na elobeli boza na ya bino maman espoir femme de la foi. Oyo aye ko transmettre oyo ko utepa na Nzambe parce que na ABC One to betaka lisolo ya Jésus-Christ fondement na biso eza Jésus-Christ lelo tozolobela lisolo na biso oyo tokoloba ya mikolo nyonso tozobeta lisolo etali obéissance na yebi ke la fois passée tolobelaki reconnaissance mais lelo oyo tosengeli susu tosepeli kobeta lisolo elobi obéissance obéissance na yango moko ezoloba nini obéissance na bato batanga français belé parce que émission na biso eza bilingue obéissance elobi boye c'est le fait de se soumettre à une ordre donné par un supérieur ou à pratiquer à quelque chose intimé par un supérieur. Bako peso miltindo na muto azali kolona yo soit maman ayebiso ke moi nanga sala boy. Yo ko sala yango obéir. Yango balobi obéissance. Yango biso ba na Nzambe na kati ya ABC One obéissance ele kaka ebele. Yango to ngito partager pe na balani na biso nyonso, ba internet na biso nyonso balanda biso na Asie, na Amérique, Océanie, bisika nyonso bozali vraiment to beta yo lisolo ya obéissance. Obéissance ezali komi kitisa pona kotosa na mubeko oyo bapesi yo osala epai ya mukolo tout comme moi la cause na impossibilité moko asenga bi mama okosunga ngai mama pe okoza pe obéissante epai ya mwana yo yango tokotanga Bible na biso parce que makomi na biso ezotourne sur la Bible tokotanga verset na biso test de base na Deutéronome chapitre 28 verset 1er jusqu'à 14 tozotanga makomi na verset 1er lobi boye Deutéronome chapitre 28 verset 1er et lobi boye et voici ce qui arrivera sans faute si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu en veillant à pratiquer tous ces commandements que je t'ai commandés aujourd'hui. Alors à coup sûr, Jéhovah ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Na premier verset bazo biso boye. Na tango biso toko yoka pe toko tosa makomi oyo Nzambe azo senga biso. Nzambe ayeba na kotombola biso likolo na bikolo nyonso balandi na ngai. Otosi oyo Nzambe alobi. Nzambe atomboli yo. Tala nubola mona Nzambe. Obéissance ezali loko ya mutu ya parce que Nzambe moko nde mutu azo senga biso tozala obéissant. So toza obéissant Nzambe akotombola biso. Totala no promesse ya kitoko apesi biso. Soki totosi makomi na ye, malako na ye na kati ya Biblia, ayebi na kotombola biso likolo ya ba nation nyonso na mokili oyo. Eza eloko moko ya motu ya balandi na ngai soki otosi Nzambe na lola ayebi na koselo makambo minene tokita lisusu na verset na biso kaka na Deutéronome parce que nde tokobetaka lisolo kaka obéissance na biso tobiki batesi zebe na kati ya Bible mais biso toponaki lelo tolobela Deutéronome nini Nzambe asalaki na bana Israël parce que Bible ezali makomi oyo Nzambe akoma mpona biso lokola bana Israël batosaki Nzambe nini Nzambe asaki na bango na biso pe lelo soki totosi Nzambe lokola lobi que soki totosi ye et puis to pratiquer toyoki to saleli ayebi na kotombola biso balandi na ngai yango nde naye kosenga bino totanga sous verset mibale elobi nini verset mibale elobi boye et toutes les bénédictions que voici devront venir sur toi et t'atteindre parce que tu continues d'écouter la voix de Jéhovah ton Dieu. Ah kitoko makasi balobi ba bénédiction nyonso to lala tozo lota et comme la biso bisika tozali
soki tozali kocontinue kaka koyoka mpe na kotosa. Bible de verset ya Deutéronome ezolisa biso ke tokoba balobi ka totosaki lobi lelo totosa te, c'est-à-dire ezali continuité. Tokoba na kotosa Nzambe, Nzambe ayebi na kopesa biso nyonso posa mitema na biso, akoyeba na kopambola biso po ete akopesa yo domination. C'est lui qui domine, c'est lui qui a le pouvoir. Nani akoningisa ye, c'est-à-dire yo beni Nzambe akomi na kati na yo, mutu akoningisa yo azali te. Balandi nanga nyonso esika bozali vraiment lelo tobeti lisolo biso ya obéissance pour te soki obéir kala Nzambe tokozala ba intouchable, personne ne peut nous toucher. Pona nini tozala protection na Nzambe, Nzambe azobatela biso nyonso tokosala tobi ke tozala sécurité na pe la protection na ye. Yango tozokita lisusu na verset na biso 3 quand de Deutéronome elobi nini. Verset 3 yebisi so boye, béni sera-t-il dans la ville et béni sera-t-il dans la campagne. Balobi bisika nyonso okozala mama, ata na bilanga, ata oza na ville, ata oza na poto, ata oza soki na mboka nini kuna na suka na chela, soki otosi kaka makomi na Nzambe ayebi na kopambola yo. Ayebi na kopambola yo mama. Nzambe alobi te ke oka soki oza na ville nde ayebi na kopambola to soki oza alobi oza na ville, oza na mboka, oza wapi, olalaka na ndako ya matiti, olalaka na ndako ya etage, Nzambe ayebi na kopambola parce que asali exception ya mutu te. Alobi kaka oyo ya kotosa ndenga na kopambola ye. Tokiti su na verset na biso, verset oyo verset 4 elobi nini. Verset 4, béni sera-t-il les fruits de ton ventre et les fruits de ton sol, et les fruits de ta bête domestique, les petits de tes vaches, et la progéniture de ton petit bétail. Nzambe alobi akopambola nanu les fruits de votre ventre, maman langai. Moi si aboya place ozo landangai. Nzambe alobi soki oza obéissante na makomi na ye, ayebi na kopambola les fruits de votre ventre. Mbuma elibumu eza nini mama ezali bana oyo oboti, mama na ngai. Tango yo kotosa mibeko na Nzambe, oyo lobi koyina te, kofinga te, kochola te, Nzambe ayebi na kopambola yo mama. Akopambola yo moko te, akopambola pe na bana na yo bokitani na yo. Tala ba promesse kitoko Nzambe azopesa biso. Kaka obéissance kaka. Ezo memela biso makambo ya mutu ya ebele. Total na jardin d'Eden, ba boti na biso ya kala. Parce que balobi obéissance, balobi ordre. Ordre wana balobi loi eza na kati wana. Totali loi, totali morale. Morale na balobi pour la mutu, le bien et le mal. C'est-à-dire mutu aza obéissant, aza mutu abi ko discerner. Abi o eza mabe, o eza malamu. Pona nini Nzambe atiaki obéissance? Atiaki Adam na Eve na kati ya elanga. Mais bango batosaki te bandeko. Botala nini epesaki, lifuti nini bango bazwaki pona kozanga kotosa. Tozoloba lelo le bienfait ya obéissance. Tozoloba lelo désobéissance te. Totala nuke parce que Adam na Eve batosaki te, bakendaki musika na Nzambe te. Yango tozoloba lelo ba promesse ya kitoko Nzambe apesi biso na Deutéronome. Balobi mutu oyo aza obéissant, Nzambe akota na bitumba na ye. Abundaka te. Oma baki basali ba complot na verset 7 ezolo baboy. Basali makita kuna ba ezela moko. Mais moi Nzambe apanzi bango ba panza na nzela sambu. Pona nini? Nzambe akoti bitumba na ye. Nzambe azana posa biso tozala obéissant epa na ye. Balandi na ngai. Nazo bondela bino ba internaute nyonso. Toko sala nyonso, mais so to sa Nzambe te, Nzambe akosepela na biso te. Toto sanzamba lola ayebi na okokisela biso ayebi na kosala ya malamu akosala biso tozala supérieur likolo ya banation mosusu. Pona nini omona kaka ya kabuya ya longa kaka ya makambo esimbaka ndenge nini parce que atosaka yo kotosa otosaka Nzambe amoni alobi tala mwana nga azosala malamu azotosa ngai Nzambe ayebi na kotombola yo balinga bayeba secret na yo mpo nini ozoprospere yo otosaka. Yango Bible ezolisa biso lisusu elobi boye. Celui qui obéit n'a pas besoin de se lamenter. O se lamenter na nini? Parce que tout ça mibeko na Nzambe, Nzambe nde azali suprême. Ye nde aza auteur ya vie, aza auteur ya nyonso. Nzambe alobi kosala boye te. Ote, ngana ngi nanga vie apressé.
oboyi kotosa malako na nzambe oke na vie apresse epa tata moko boye avanda so bakote nini wana yo wana lobi yo obebisi okomi liboma me epa nzambe ezalaka bongo te nzambe alobi kaka yo otosi apesi yo promotion otosi apesi yo grade balandi na ngai eza kitoko makasi olie tobanda kotepatepa parci par là tozongi lisuka na bible eza koinsiste lisusu elobi bana na yo mama omona mabote liboto ya bazaka nde nini parce baboti wana babanda kotosa yango moye bana bango baza bamodele bataka baklasse me yango bana bakoma kaka moye naloba eza te bayokaka te so olingi oloba kaka boye aya akole yo o mama olingi oloba nini père nalingi te père nalingi biloko wana te mama balandi na ngai bainternaute nyonso na tosenga bino vraiment bomi abone ebele na ABC One awa tozongisaka nde soki ozaki na obéissante mama na ngai mateya lelo eza mpo na yo zongela nzambe mama zongela nzambe bana kotombola parce que makomi oza na bible akotela kochange yango te babi makomi ya bible ezaka bongo moto alongola te abakisa te soki otosi kaka nzambe bana kotombola yo il va t'élever il va te donner la grandeur ozoluka nini mama tosa kaka makomi na nzambe nzambe alobi ata pasi ata bisengo nga na kotika bino te mwana nzambe ya solo aza oyo atosaka mpo so otosa te oza rebele mama na ngai molandi na ngai totosa mpo ete tozwa mbano ya kitoko yango toke lisu na kati ya bible na biso totali nini obéissance ezosala balobi atako na ntango elanga ataki epa na ndako na ezopela me omonaka loboko na nzambe eza likolo na epa nzambe akobana se souvenir mama oyo mokwana akutaki mbongo na nzela alokoti tala mbongo ebele me aluki kolo mbongo anazosa mbongo na ye ayibaki te Dieu va se souvenir de toi akosala bolamu okelela na yo te me soki oza moto oyo akotosa te olobi nga nazwi mbongo bola na crise tikalaki nanga kolia te tamosu mbongo na eza kolo mbongo azokende kolia mpo na mbongo na ye akokende kosima bisima simba parce que mwana nzambe ya solo mwasi ya bwanya ya solo akokotika kolokota eloko na nzela akende na eloko wana akende kopesa bana na ndako akoti kosala yango te yango na ekobonela balandi na ngai bainternaute nyonso bisika bozali vraiment tozala obéissant epa na nzambe nzambe yayebi na kosalela biso nzambe alola ayebe na kokela biso vraiment akosala biso basi ya mutuya bangola na biso bakobundisa biso bakomona biso te parce que nous sommes dans la protection de Dieu toza na kati ya maboko na po Bible elobi ke eloko na maboko na babotolaka yango te po ye naza mutu ya makasi obéissance efutaka malamu balandi na ngai na bondeli bino bisika nyonso bozali na Europe na France vraiment balandi na ngai bozala obéissant soki ozalaki na yo obéissant te vraiment luka ozala obéissant mama na ngai otanga verset oyo ya Deutéronome 28 obandi ti na 14 mona bapromese ningi to nzambe apesi wana soki vraiment biso oza obéissant epa na ye yango totali susu balobi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bible elobi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire yo kozala na yo otosala na nzambe te mais yo wana ozona ba sacrifice na yo kili yo wana na église oyo kopesa mais yo otosaka nzambe te mais Bible ezoloba ke l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que sacrifice, toujours ce qu'on a mathématique et en Zambé. Sacrifice est inclus dans l'obéissance. Obéissance est mon nene, sacrifice est mon ké. Pour nanine, Erio a commis sacrifié. Auto si déjà. Olobi ngane za boye, na mbongo te, na royiba te. Déjà se sacrifier. Au fin de l'année. Au pendant elanga bandinga basi bakanga basuki nga kangi suki te mais nga muto so me ngata maso na mbongo te na baina peta jeune fille so maman ça na ndako na mbongo te ala kesa nga ekobote on s'est privé tu t'es sacrifié obina ke yiba te déjà obéir entre temps pe au sacrifice ya Bible les oloba ke l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire obéissance c'est ma casse koleka sacrifice. Lelo koloba. Vraiment ngai ba on tonga kanga na kotonga na ngate. Nzamba sepeli. Osali bien. Balandi na ngai.
to que soit bambeka to na kopesa nzambe te tant biso tozo to sans nzambe te. Il faut to sans nzambe après to melembe kala biso ayeba la kosepela biso mais so biso to siete biso na to ke kala bambeka na biso kaka nzambe to eli biso to eli ombeka na biso mais to saka yete a mona yango te a koyamba pe yango pete vaut mieux to obéir ata to za na mbeka kopesa yete nzambe kosepela mais ce qu'on a na eloko te na ke ko yibe eloko abatu na ye kopesa nzambe nzambe kosepela yango te pas je pas obéir. Il faut na tosa olenge nini sali na yiba te. Il faut na tosa so mama. Na olenge nini na shina te. Na tosa olenge nini na tonga te. Na olenge nini na kota ba comploter na ba na songi kusa songi na comploter pour la muninga ezama be. Bible do senga biso to sepelisa nzambe en étant obéissant. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toke les sous-sous. Bible dit que vous serez les têtes et non la queue. Tozala mitu, tozala mikila te. Tozala mitu, tozala mikila te pona nini? Soki tozo banga nzambe. Soki tozo to sanzambe, tozala mitu, tozala mikila te. Yango tozo kita na obéissance. Obéissance dans la makambo ya kitoko. Obéissance makambo ya kitoko la olenge nini. Maman zana ebizali ya kotanga Bible. Oyeba ba secret ebele na kati ya Bible maman. Oyo ezobela pona obéissance. Totali na mukana na biso balelanga bokotanga na Luc chapitre 5 verset 1 à 6. Na bina pêche miraculeuse ya Pierre. Pierre asaki butu mo bimbasaka eloko te. Azoué qui est le côté vraiment. Il a travaillé toute la nuit. Basali le côté balembi. Mais on a Pierre Azoloba sur ta parole. Parce qu'il a obéi à la parole de Jésus. Elle a aussi parole à Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a sepelé qui? Biso sotangi ko mona kembalo zaki nini? Bakanga mbisi na lelenge o baroka kite. Si ta parole est là obéie, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Obéissants à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu donne le miracle. Nous voulons toujours les miracles, mais nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. Or, en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique, nous allons voir le miracle. Si nous vraiment si le bananzambe, to komona bikamo lokola Pierre a monaki. Balani nanga ba internaute nyonso. Nazo senga bino vraiment bomi abonné et belé na ABC One. Na pesi bino vraiment confiance et belé pour na ABC One boza jamais déçu. Vraiment tout ça lokola Pierre. Tout le kaba miracle par-ci par-là té. Mais tout ça kaka makomi na Nzambe miracle kolanda biso tokozwa yango et ko sepelisa biso toko vivre miracle parce que le miracle c'est dans la parole de Dieu. En étant obéissant à la parole de Dieu, nous allons vivre dans la vie de miracle. Vraiment, na yeko se kopambola Nzambe parce que na bien que ebele bazo c'est l'émission oyo. Po ete obéissance ya mutuya, obéissance futaka kitoko, obéissance etombola kabatu. Au moins mutu moko asaka ba sacrifice ebele en étant obéissant. Maman nanga mulani nangai. Soko lingile pesa Nzambe atombola yo mama. Zala mama oyo azali koyoka iloba na Nzambe, azali ko pratiquer yango et puis akomona bikama tous les jours na kati ya ndako na ye. Oko vivre bikama même la génération na mama ngai. Ya on a yo ko bonela bino vraiment que boluka ka bomona miracle était boluka boza la obéissant à la parole de Dieu, ya on Nzambe ko pambola bino. Ya on a yo pesa merci na mama Lisette na Spudazo. Ba ya marabiso na cadre kitoko oyo pour la présenter l'émission na biso. Na pesi merci na balanilanga nyonso ba internaute nyonso. Na pesi merci na Yakabuya wazala simabilili. So bino bokomona nga bisika so bozali. Yakabuya mutu azaki na machine vraiment que caméraman ya nguya de Saint-Esprit. Na pesi merci na mobile nga André Lufungi. Na pesi merci na bananga Cédric na Julien na Clara Osenge. Vraiment na maman Florence. Nzambe lola kokela bino na banzimba la sima tokomona lisusu. Bye bye.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.